Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira pas. La grâce de Dieu vous informer, c'est notre souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez averti. Vous êtes tellement ébélé na banda kuna bino, ba papa responsable, ba maman, ba jeune responsable, bolandaka chaîne oyo chaîne na bino za chaîne ya ba responsable. Merci en tout cas, merci énormément. Na ba like na bino, ba commentaire, ba partage na bino. En tout cas, bon continuer na ko sala ngo, donc c'est une façon de nous soutenir, ko hésiter te, ya ko liker vidéo, ya ko tika commentaire gentil na yo. Alors, bah, audio on a oche la bine zaka dossier o ya maman Denise na Sandra Boudjimbi. Alors, mes amours, deux vidéos on a proposé bino lilo, oyo bozo mona ba vidéo oyo, et puis si pas si pe mawa. Ça fait vraiment mal de faire confiance à une personne, et puis moutouana oyo sali confiance, et moutouana a trahir yo abimisi ba vidéo jusque là. Tomoni nanou maman Denise Azolobelo comment côté jusque là concernant ba audio oyo tomoni réaction ni à fondation na ye ni ya ye moko. Alors deuxième vidéo oyo salinga passe bota de congolais azokunda déjà moi sia mokonza mboka pona nini to landa ngo together to découvrir na bino comme ça to ko zonga pour commenter. S'il vous plaît, je vous demande de suivre toutes ces vidéos on a chez Libinobo landango tina souka avant qu'on commente. Pour avant qu'on commente, il faut landanan mamba komi. Makamu pardon oyo ba vidéo on gana chez. Merci, merci. Donc aux en a pour ça il y a tout ça le promotion, il y a et donc on a quelconque boutique nayo, agence ou église, aux en activité, aux en a pour ça tout le belango, donc publicité et l'autre on a shop, n'hésite pas surtout de nous contacter avec les numéros qui est affiché juste là en bas. En tout cas, Bokobe Ngangai Toko Solo Lango hein, na Bobo Tunyos. Alors, sans plus tarder, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Est-ce que pouvez-vous imaginer que Moutozo comme a-t-il à niveau que sa maman sans d'autres tourner que mais yon n'engue ni nous a marié aux autres qui ont bimana Moutouana mais Moutouana ça la na mobile na yo maman Denise a fait que mobile na ngai loko ça la kasuste hello beautiful people and welcome tu loko wana za na ojo mais loko wana bimina nute tantine Sandra beteli ngoka batu masolo eza boy tantine Sandra zo banga mutu te place za l'aise par contre Moutazo trembler des maman Denise. Puisque maman Denise n'a évité ce qui va dans la kisi ce qui n'est ni cause moi changani na niveau wana nengeni. Donc maman Denise a zo parvenir kolobana bimana mutu kingani bo parce que mobali na ngai masolo si ekufa. Siko babiloko wana imaginez-vous que président yemoko ayoka audio wana. A prononcer clairement et maman Denise a dans la dépression moko énorme. C'est le président et ça la souté. Donc, sexe président et ça la lissoute. Voilà ce que est maman Denise, azo yebi sa maman Sandra na audio. Ozomona. Ce que maman Denise, ce que tantine Sandra zuba audio wana azongi selier. Ne lo que pesi maman Denise liboma. Ne pesi maman Denise. Moi ce que maman Denise azo lela. Azo tunae alobi mais ozo linga o détruire pona nini. Kosolana on a komi ko banga neti ko tantine Sandra komi ko zo raison que otinda ki moto kinganja bo mangai donc babilo kwana eza lokuta bombo na oyo kaina ndako wana eza peta donc eza loko moko boy tantine Sandra siko passe pesa kanda azaira na makanisi mabe bombo na oyo zo kawana eza peta bataki na ndako ozomona donc il y a déjà azaki na plan na nazo enregistrer
n'a fait enregistrement na osala siko bateau chantage et en fait eloko siko ya malamu place siko yo Tantine Sanda salaki omoni mbongo ne so ando pesa ye wana apa mbongo o Tantine Sylvia ela ye ye azaki na représentant na ye abandozo soki ba ye na mbongo alongoli pe mo parti a pesi pe bato eza eloko oyo ko regretter vie na ye mobimba. Est-ce que pouvez-vous imaginer que Mountozo comme a-t-il à niveau que sa maman s'en dans tout naïke mais yon n'engé ni nous a marié aux autres qui bimana Moutouana mais Moutouana ça la na mobali na yo maman Denise a fait que mobali na ngai loko ça la kasuste tu vois loko wana ezana ojo mais loko wana bimina nous te Tantine Sandra beteli ngoka batu masolo eza boye Tantine Sandra zo banga mutu te place za l'aise par contre Moutazo trembler des maman Denise. Puisque maman Denise n'a évité ce qui va dans la kisi ce qui n'est ni cause moi changani na niveau wana nengeni. Donc maman Denise a zo parvenir ko lobana bimana mutu kingani bo parce que mobali na ngai masolo si ekufa. Siko babiloko wana imaginez-vous que président yemoko ayoka audio wana. A prononcer clairement et maman Denise a dans la dépression moko énorme. Le président est ça la souté. Donc, sexe ya président et ça la lisute. Voilà ce que yoda maman Denise azo yebisa maman Sanda na audio. Ozomona. Sikoyo maman Denise siko Tantine Sanda zuba audio wana azongi selie. Ne lo que pesi maman Denise liboma. Ne pesi maman Denise. Maman Denise. Le wana mobali na yo alanda lolango ya masangate ya kwiti ya pouvoir ya Congo. Congo za mabelo oyo yo tata nzamba pesa biso. Accompagné par les ancêtres, les ancêtres depuis la nuit du temps. Depuis la nuit des temps, tous aura toujours na bakoko oyo yo balakisaka biso lo lengeni ne sengela kotabu samboka. Maman Denise sola na mobali na litoi. Loba na yeboye. Bokondi esili asali 7 ans moi tango etikali na ye alukate akundama sans honneur aluka kundama nabo honneur nyonso to atako sa yelo komoko te aluka pete na makasa a changer constitution mboka wana po mibeko mboka wana eko changer te ya koti bokondi o kabila pesi sans pouvoir akuti yango. Alors, boni a linga changer constitution oyoyo, ya kuta kyongo zalaki déjà bongo. Na likambunya linga changer lango. Pour continuer ko vanda na pouvoir ya Congo. Mbala simona tuna kibino na video yo eleki. Botongini. Botalengela ngai ben infrastructure nini obino bo sali sur le plan de développement ya Congo pour na ba jeune congolais de 18 ans à 30 ans va se développer. Boyebi bien. Boyebi était que Congo wana sur le plan spirituel ne doit de la délivrer pour la gouverner et pas sur le plan matériel. Mais aux côté comme bali no ke na libulu. Maman Denise n'a ko frappé yo. Les ancêtres m'a permis. Nebi sabino ke bitumba Congo oyoyo eza susu bitumba o te oyo mbali no bozali ko sala. To pesa ki bino bokondi po bo sa makabo bozo ko sala bisoté. Mais pour émerger Congo dans le bon sens. Et ça qu'on a examen et diplôme d'état, examen d'état. Et ça n'a pas de basoka, ba msu basoka te. Bino bo zuité. Tangela ngai maman Denise. Bo konzo kabila pesa ki bino. Pouvoir ni spirituel bozo ngo po diriger mboko muni le roi Congo. Et ça l'était. Vous se moquez de qui? Hein? Il y a ba peuple congolais auto ya bino moko. Hein? Yebisa ngai. Ce qui n'a pas na opposali maman. Le ba mobali na yo to tele mangonge koki. Soupu tomela qui déjà est sili. Masanga tomela qui est sili. Botika place wana. Nous sommes là ici pour nous se préparer spirituellement et physiquement. Jour et nuit dans la cimetière. Toi là dans tombeau. Pour te dire la président il y a 2040 ans. Alors, bino bozo lingabo changer constitution na boulni. Est-ce que mobali na bala Congo? Est-ce que mobali na yo
ayebi secret ya tombeau vidéo sengali ya effacer la voyage ya astral pour kende na richesse ya Congo que de composer ton ancêtre pour avoir na bokonza dirigeant tonga pour ni bozo tonga te na ba loge satanique diabolique bokota. Je vais mettre fin à Kibokonza na bino. Nous avons le secret ya rediriger Congo, le pouvoir est à nous spirituellement. Dégagez. Et voilà, merci beaucoup, merci en tout cas les amoureux de Bibicho Mbombo officiel. J'espère que boyo ki ba audio wana. Boyo ki nyon songa na chilibino, boyo ki ngana yaka mingi na ba preuve. Bo moni bino nyon so ba vidéo to lundi. En tout cas, ba papa ba maman bo pe sa point de vue na bino na ba commentaire par rapport à tout ce qui se passe concernant ba audio oyo, na yebi ke be émission et salami il y a trop concernant biloko nyonso o nyonso. Biloko nyonso concernant kombo ya maman na biso première dame. Alors, on a chez bino liboso, oui, ezali solo bazo beta, mais jusque là, bazo loba que Sandra Boudimbu azana audio o ya maman na biso ya mboka que troisième pied ya mobali ne ezo sala te patati patata, mais jusque là toyo kika babeti liselo mais audio ya ngongo na ye jusque là toyo kiango nanuti. Alors avant de regarder la vidéo, je vais dire quoi par là. Bande konangai confiance, topé sa confiance et pas nzambe kaka. Donc muto mokili ako trahir yo anytime. Muto mokili ako bosana. Ki okabela kiye, ki osunga kiye. Lelo ba niveau oyo ba maman na biso ya mboka bazango, baza ba niveau mo bazaka na bato belé te ba camarade belé o kopesa mutu confiance. Tala niveau confiance place ememi. Motema mutu nzambe kande mutu ayebaka. Eza lokola bokoli na mutu esika moko. Bokoli bino nyonso esika moko. Esali ke bino nyonso bouti na vie ya passe ou bino nyonso bozaki na standing ya vie ndenge moko. Et ko sala ke muninga a développé soit muninga abali aboti par exemple ou bien bozalaki bino nyonso na ba voiture muninga sombi bateau, muninga sombi avion. Donc à quel level il y a liko pour la première dame à Congo donc bana no ba koko no ba kokufa ba riche automatiquement eza bongo ba kokufa ba riche on eza bongo. Alors moi je comprends que bato baza tout autour na eza bato ba yeba ki ba solo laka bien ba yeba ni bien pour ba koma na niveau mama ya mokonzi mama na biso ya mboka akoma tina niveau ya kopesa confiance bazo benge pe maade apesa Sandra Boudimbu confiance, c'est que bazaki na affinité mo quelconque, c'est que bazalaki en tout cas vraiment c'est que relation ezaki vraiment makasi pour donc azo imaginer que non te marbo sur le bakoy ko enregistrer si ko muto bande ko enregistrer intention na ye ezalaki nini pour on solo na mutu bozo seka bozo beta masolo made on le binini made donc yango ba intention ezara derrière batu bandeko. Il faut tous avoir un Saint-Esprit pour révéler biso ba face cachée ya bato baso entouré biso. Franchement, il y a d'autres personnes au monde boye bo solo la bien, bo zalaka bien, mais moutongo donc pour naie il y a des choses où la raison na kombo na yo kutoye baté, mais il y a des choses ce qui va bailler biso que no mutu boye aloba boye pona yo mutakolela. Franchement et ça ba tumsu to kopesa bango confiance facilement te non makambo oyo komeli mama na biso mokonza mboka moi c'est mokonza mboka il faut être ya biso parce que biso nous sommes là pour sensibiliser pour na côté ya pour na motiver bato parce que eloko oyo oui to komona basambwisi ye na yoka ki audio mo ba check lobi ba lobi ke non azoyebisa nani ye Sandra zoloba na yoki ke bosombi avion maman lobi to sombi avion ko mais avion on ezana roka ya to sali on ezaka mascarade et bimaka lokola eza ya l'état
mais avion eza nango ya biso mo ya papa ye moko ba biloko moko bon tala ba secret ya kati ya foyer na ye ya couple na ye ebimi libanda. Oui, lelo nga d'après moi nga condamné na nga maman Denise à 100% té. Franchement, mutu onde bimisi ba audio na nde aza motema mabe malgré mabe azos. Omoni mutu akozala atumboli yo. Atumboli wana bat ba omona te mais soko beti. Mutu soko beti ozokisi yo ndo za na problème bat ba condamné yo ba otuno pourquoi ozokisi po ba moni makile tangi. Et là, on a battu bakate. Oui, maman Denise a cause azana emabe, o bazoli ambongo mboka, patati patata, biloko bazo sala. Tout ça. Na ministre mutabi mabe, eza muto exposé ba vidéo. Oui. Eza na mbongo mboka, babongisa mboka, patati patata. Mais pourquoi exposer la personne? Pourquoi enregistrer? Rien bande ko enregistrer. Azaki na intention nini? Intention na ye ezalaki nini? Bon sola na mutu mais mutu tchio na speaker. Puis il y a d'autres personnes comme ça hein. On s'allie confiance au betelema solo ozo expliquer mais place aza o ebiti kasana bato bisi bato bo fanda calme na che au parler bo kandenga zoluba. Il faut faire attention tout ça rappelle ba feeling. Tout ça rama ba feeling. Surtout celui mutu bengio akati. Après qu'on rappeler sous ou bien ceux qui m'ont bengi au sentir et l'eau moro boye kaka keba yeba dans zala mayele na makambo oyozolo ba po anytime on poto buzoba. Franchement moi je vous dis et mamba solo bandeko hey mon kilo est compliqué hein. Le monde est tellement compliqué. Tala lelo Sandra Boudimbu on le voyait à Banay Kofinga Mokonza Mboka azo finga pouvoir en place. En tout cas tout le monde qui azo finga mais tala lelo azo finga mais tato qui m'a remis à $350,000 mais yongo nga batonyo so balula rote nga opposant nga azo finga azo baliaka. On a bango. On a confiance na bango te. Donc, ce qui est lié, et si bobo sana. Donc, oubliez. Allié peut bien, allié na ye très bien. Bahamyon so bako sa kote, mboke bonga, mboke, ce qui va finir quand la coulisse va finir quand mon bon mouke, si bobo sana na bino. Bobo sana. Donc, c'est ça. Yango papa, maman, place aux alliés. Faites très attention na mutu zobenga camarades, amis, connaissances, voire même ndeko. Mutu ako trahir yo facilement comme ça. Mutu ako enregistrer yo. Yo pona yo au monde tu parles avec une sœur, un frère, mais yeba na frère wana ozo mona ye na motema na ye est-ce qu'il considéra ka obongo. Maramba boy oui tout le monde lelo maman Denise. Biso nyonso to moni azama be boy na boy. Mais un genre ya makambo, il faut être ya biso. Ba biso il faut marambwana ete ya biso ofandi mo raisonner ate eloko na rosala ngote ke ba muto ko tanga piège et ça bongo c'est comme ça muto ko tendre piège moko beaucoup mo regretter be nzambe na ngai yeso na yebaka yango ni yango komelinga bo nzambe na ngai yango ni nango mama keba do eloko na ki motema pasi moko voire même secret ya moto parce que nous avons besoin d'une personne osa free une amie ou un ami ou partagera la secret na yo quand tu as des stress tu as des problèmes au bengie au sololi na ye au se sentir que on s'apaiser quoi. Il y a de ces amis comme ça hein. Parce que nous avons toujours besoin de gens. Mais quand tu es une personne, tu as toujours besoin de parler avec une autre personne. Oui, ceux qui m'ont un partenaire, oui. Mais à part partenaire, on a besoin qu'on soit une personne qui a confident, quoi. En cas de problème, bon solo là. En cas de problème,
bino mibale bozo solo là, bon c'est qui vont parler de tout et de rien. Et ça, bon, il y a d'autres amis, hein. Au moins, ma mususu, te ma monnaie faut bon solo la ganaye. Bon solo na ba code, boza na secret mon code, bon na biloko mo ceux qui vont raisonner, bon katani na koseka, bon raisonner la belle époque. Donc on aime que dans makambo ba komara na mir, au ko aime facilement. Makambo ko lo ba na miso batute, on aime facilement. La genre d'amis bon baza, on peut baza fidèle. Jamais les Kambunayo au Koyo Kango Libana. Il y a des amis comme ça, mais ils sont rares. Tellement Mikola Lelo et Baby, on ne fait confiance à personne. Et en gros, ça la attention, Marambo, on a ya kanabino, mais la rabino, pardon, était ya bino, était ya ngadon, était ya bisognos en général. Était à bisognos en général. Oui, bako beta kara, loko ya eloko esate, bako lobate, bako garder ga silence. Pour ba niveau, ba maman na biso wana baza, eza ba niveau à l'état, eza niveau à CT. Peut-être il y a quand ça qui le roi ba audio osoka bimisi yango akokwe ici na se o belle famille ba ko benga na ye mobile ya ko boya donc ba minimiser yango malgré ba ko traiter yango en famille. Mais ba minimiser yango ba kitisa yango na se. Mais ezaka eloko po était ya bango ba ozo ba précaution mais ningisa nango ko tout ba aussi ça en coulisses. Donc il faut faire attention. Yango maman na biso pe ya mokonzi mboka ba téléphone na bino pe il faut ba checkaka. Il faut pe ba vérifier ka. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il faut ba checkaka. Il faut ba talaka. Est-ce que ça un enregistrement parce que expert bazali. Ba ko checker téléphone, téléphone non. Ba so enregistrer yo. Téléphone, et ça l'écoute. Oui, parce que, bon, bah, niveau bazar, tout est possible, que ça m'a bon. Alors, tout côté la deuxième sujet, pour te clôturer déjà émission en abisso, moto à chef photo, alinga kuna, biso intention na e, ezaki le akunda, maman abisso, ezaki so ki dit, oye, bisa, mon zambo va changer, constitution te parce que Congolais ont souffrir oui Congolais ont souffrir makasi Congolais ont souffrir makasi biso nyonso tozo souffrir. Nous avons des familles au Congo, nous avons besoin ya makambu ezala bien ya makambu échanger biso so na penser que non ya on na le baki la fois passée so Congo ebongi to bandomo na bato ya Congo ba otindela bato ya poto mbongo ofanti boye muto Congo a raisonner et na mo $200 wana na salelo koli ya biloko kokauka na salelo mo mbisa okauka na salelo mo makayabu na salelo mo bitoyo mo nani boye na bo po ba na mbongo. Mais si quoi ça la maïsa que non bato mboka bato ya libanda mboka bango nde siko bazo tinda mbongo ezo kita na Congo pona nini mbongo eza pasi mboka eza pasi soko tali na l'agence na fin du mois au mona mingi atana ba po ba agence mingi ya libanda mboka otala mingi mbongo mingi kendaka olie mbongo ya mbongo kendaka. Donc cela veut dire que mboka na biso eza na pasi eloko wana to boyite pona ko bongisa mboka mutu moko ndo bongisa mboka te président nenga zawana aza. Donc à cause il y a d'autres choses oh il y a cause ça la te avant ça la likambo il faut pas se concerter balobani en français bani en fait ba yoka na quoi ba fanda ba solo la décision to ça là oui c'est lui qui dirige à la tête du pays mais il y a d'autres choses en décision y est mon côté bon kaki na audio ya liboso ya maman Denise abimisi alobaki que non na audio wana likambo en fait na réunion wana ba fanda ki 8 personnes bazo solo là mais na 8 personnes bazo solo là wana makambo bazo solo là ebimi libanda. Comment se fait-il makambo bino bo solo li bo retrouver ango de notre côté les quoi pas opposants? C'est que très azali donc na ba biloko nyonso to salaka ata na ba film totalaka au monde na kati ya présidence au monde na très azali wana zanga atin aza vraiment au monde na makeno très tanga o fali pour paloba au monde na ke très tanga azali na kati wana
siko ba projet non so bokosa bokoza na projet que non to ça les loko boy et loko ngozo simba te pona nini makambo bino bozo solola il y a des personnes les bima libanda. Oui, aujourd'hui on peut condamner alors ça les côté alors ça les côté ye aya akuti bato soko okuti bato bazo yiba osani okolanda lokolo soko okuti bato baza déjà na kati ya bazala déjà na pouvoir na ba travailler déjà na ba président nyonso baleka soki ba okuti bango ba koyebisoni awa to travaillaka boye to salaka boye do ba koyebisoni ndenge ba fonctionnera yo okende okezigzag te eza bongo yo bato nyonso baba ona yo bato balielele babi o Martin Fayulu ye pa lie mbongo o nani boye balie mo eza bongo ngako so bopesi nga mo na kolia o naza na kotoyo naza na mopandi o bopesi nga mo na kozwana nga parce que eza mbongo l'État basambla o bato nyonso basalaka na bango wana pamba ongadala mtopo oya nini mboka ifo bonga mboka ifo bonga lokuta bato ya bakobenga bango na kulisi wana bafini yo mbongo o changer bayebisa babi yo sala kaka lokola bayebisa ke non yo sala kaka lokola ozofinga bakoyebisa bongo sala kaka lokola ozofinga mais yo bi position mais yo moto ozofinga mais ozolia tala makambo ekomeli sandra bodimbe tala siko akoma oloba bato bakoma mona ridicule kaka yo mo bandeki kofinga bato ofingi bapesi yo mbongo boye ochange langage yango Pierrot Louard atunaki abi yo obandeki kofinga bapesi yo mbongo siko mbongo wana bapesaki ezaki mbongo wani o te eza mbongo ya l'État bapesi nga mpona sunga te yo moto ondofinga bato bapesi yo mbongo boya mbongo ya l'État mpona sunga te falo mo oyebisaka ke nonga na boyi bino moko bozwa mbongo wana bosunga peuple bino moko bozwa mbongo wana bosala soki bosala boye. C'est ça. C'est ça. En tout cas, ça fait mal, bandiko. Et ça la passe, moi, quand c'est mitema. Et ça la passe, soni. Les lots, réseaux sociaux, et comme un terrain, comme un tribunal, moko, bazoya pour na ko nuire baninga, pour na ko sambwisa baninga, pour na ko lakisa baninga ke abino awa. En fait, pour na ko nuire batou quoi. Il y a d'autres personnes. Asamaneka po aya abebisa honneur ya baninga. Alors, merci en tout cas. J'espère que vous avez belé. Bolandara biso tina souka babone fidèle. Merci la confiance. Oyo bino bozo pesa biso. J'espère que nzamba lola a pambola bino bos continuez à s'abonner. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo partager massivement ma vidéo na biso. Bo aimer pe bo commenter ba commentaire na bino ba like na bino yango ezo ça ce que biso peut kende liboso bo partager massivement nos vidéos, partager, aimer et commenter sans oublier la cloche de notification. Merci en tout cas les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Ceux qui ont pour ça tout ça le promotion, tu as besoin de la promotion, n'hésite pas surtout de nous contacter. Numéro Ezawana Benga Biso Toroso la poser. Nous allons bien fixer les choses. Vous avez posé tout ça, la promotion et là, on a quelconque publicité, tout travailler en collaboration. Vous avez marqué, vous avez posé ça, bana. N'hésite pas surtout de nous contacter. Merci en tout cas, merci énormément. Naba like nabino, naba commentaire nabino et pe sarabiso pe makasi ya kosala musala. Alors pour finir, il faut faire très attention. Zala vraiment attentif na oyozo sala. Yozo solo na mutu, oui, ton ami. Ako trahir yo na seconde oye bate. Il y a des personnes comme ça, hein. Bofanda na ye des années. Bofanda des années, pas problème ezala raté. Mais ezaka un jour moko oya trahir yo. Ezaka un jour moko oya kolelisa yo. Jour moko oya kolelisa yo. Batumsu baza bongo. Mais comment depuis toutes ces années à trahir sanga été mutu zaka mutu. Mutu yebi mutu, c'est Dieu. Tout Saint-Esprit a révélé que non mutu azabu inabu. Pamba bu. Oyeba na ote. Pour mutu a changé na seconde. A changé l'esprit. A changé totalement comprendre te. Mais nda zaboye. Azarandebo azabongo
Aza bon vraiment. Alors, merci en tout cas, merci énormément na bino ba abonné à Bibi Shombombo officiel. Toujours continuer à coller la bino ba matière, hein. Ba matière en tout cas, bino pe na part na bino bo partager la biso. Et faut bino bo ça la reza au partager. Partager, liker, commenter, ba commentaire na bino ndeko pesa biso pe makasi ya coller la bino ba élément. So qui bozo commenter biso pe to makasi to la bino ba élément to partagera together. Merci na ba o bozo benga de partout. Merci en tout cas, merci la confiance au bino bozo pesa biso. En tout cas, ça me va droit au cœur. Bon week-end parce que nous commençons déjà nous commençons déjà le week-end kalamingite awa tozo kota la week-end awa. En tout cas, merci en tout cas, merci énormément. Quant à moi, je vous dis, pour ça, Nati Kabino, mais je n'ai pas de choix. Nati Kabino, parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Alors, quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. Bisous et bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.